mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa toloba moto atraye moninga te. Lundi nous sommes le 5 mars 2018 toza na Kinshasa la capitale ya mboka na ngai bandeko bakokufa na Irengeti bandeko bakokufa kuna na Ituri balobi elongwe conflit. Ce n'est pas un conflit où il y a Emana Balindu parce que bato bakomona na bazana ba moyen de communication baza bien équipé. Qu'est-ce qui se passe et qui tire profit na ba conflit à Kobomisaka bandeko na Congo? C'est la question qu'on se pose. Panique kuna na Ilebo et pas wapi monsieur l'abbé Florent Boulouti bakutie et bemena katia rivière Kasai. Batu bakomitu na mutu azalaki awa azaki na problème te akufi ndenge nini ba Congolais debout baloba ne touche pas à mon prêtre avec tout ce qui court comme problème avec ba vidéo tozwaki awa ya batu bazo kanela il faut ko sambela kozwa sango ko sala eboy. Est-ce que cette opération là va déplacer à la province parce que Kinshasa ba moni que l'opération ne tient pas? Ce sont là les quelques questions bande konangai tozali komituna tozali komituna pambate boyokaki même lors ya prise ya ba fonction ya sika ya mwana mboka Ramazani Shadari alobi que mutu akokende église catholique te to ko traiter ye traite mission nini yango bapesi bato pour que bakende église catholique po soki mutu akete baloba na ye ki aza traite mission nini bapesi? On va voir, mais c'est quand même difficile. Il y a Moutou. Il y a une fonction, il y a sécurité. Il y a des Congolais news. Sécurité intérieure, il y a des Congolais news. Certains discours, ils ont quand même moins réserve, je pense. Ils ont quand même moins réserve. Parce qu'ils ont un makamoumissus. Tout le monde a le vice-premier ministre, na poste 1. Babima basalaka pas trop de déclarations. Même Bochab, oyo autaji kobima. Evariste Bochab, Mabundi, Mabileng. Basalaka moins réserve. Mais oyo deko bimi awa, ozaki kosa la sécurité. Moi discours mon kobo ya compliqué, ça moi passe. Et ça compliqué, bande konanga. Tout le monde ba chaîne ya pouvoir bakolakisaka biso bakoyokaka esengo ba mai mazembe bayeko mitika batiki komema manduki ainsi de suite eza sujet moko malamu donc na mboka na biso oyo eza soki batu bazwi manduki babomi bandeko na bango après baye batiki allez bango wana. Je me suis toujours posé cette question là. Mutuna yake nini salaka ke na mboka na biso bato baboma bato basalaka mabe bazalaka na pardon oyo ezalaka kao bakolimbisa ye tout de suite eza compliqué eza moi passe. Joyeux anniversaire na yo ndeko na ngai Papi Benzoi ozana Washington DC 50 ans eza wate 50 ans d'âge. Dès le 5 mars 2018. Joyeux anniversaire. Ma Congo ezali kokoma na livre ya Congo. Il faut qu'on fasse un effort pour insérer votre nom et causer la malade. Bande konangai na lingi avant que Nathalie Sabino descende na biso na résidence ya ne monde entier. Pourquoi descendre na biso na résidence ya ne monde entier? Parce que toza na mentalité moko boya ko inventer ba makambu même ceux qui oza na Kinshasa eloko ezali awo okoluka ko vérifier mon angote obani ko sala nini. Ça c'est le premier volet de ma démarche. Le deuxième volet ya démarche na ngai ezana batu basalaka une récupération pour na mutu azwa moi succès akangami na kombo mutu moko boy. Ne monde entier azaki na ba fanatique bato ebele bazaki ko betele maboko. Aujourd'hui qui parle encore de le monde entier?
nana yebi bisika zali. Je me rappelle, c'est la même chose quand John Tshibang oyo akangami abandi ba makambu na ye wana batu misusu. Oui, voilà mwana mobali ye wana mwana. Lelo azali awa. La famille n'a pas accès à place azali. Ba avocat na ye bazana accepté contrairement à ce que le ministre alobaka Tambo Mwamba alobaka que akolukazo ba avocat na ye oyo alingi pour que ba défendre ye asamba. Est-ce que lelo John Tshibang azan accès na ba avocat na ye bazan accès place azali? Est-ce que mutu moko yebi place azali? Ce sont là les quelques questions que les gens se posent parce que le droit de la défense est garanti par la constitution de mon pays. Attention qui mutu asala nini? Faut basambisa ye. Il a été rapatrié. Ndenge ba rapatrié ki yewan. Alors que si les lotos de la kaba Laurent Nkunda, hein? Si les lotos de la kaba Mutebusi, tozela kaba nani? O basala kaba sali Rwanda. Tozela kaba ngoti lelo ba rapatrié pe bango basambisa bango bayakate. Mais l'information en notre possession, Tilelo, il n'a pas accès à ses avocats. Maintenant, mon enseigne, c'est la même chose. Il y a les gens qui récupèrent. Dès qu'à mon vidéo, oh, voilà, boloba ki nengenin, boloba ki ke akofi, yewana. Problème est que mutumon kota azo souhaité liwaya de mon enseigne. Bien au contraire, yo mutozali ko s'agiter ndengwana nde ozali ko souhaité liwana ye. Il y a toujours une inquiétude. Ceux qui ne connaissent pas songolo pakala comme on en a été. Il faut bandeko ya yeba zala inquiet. Mais ceux qui osent la inquiet na likamwana te, soit aux ânes de konaye, soit aux ânes d'okinaye. Soit aux ânes de konaye te, soit aux ânes d'okinaye. Soit aux ânes de konaye te, soit aux ânes d'okinaye. C'est ça. Cette inquiétude-là, ezaka ya koloba que il y a eu évasion na makala. Balobi c'était ne mon enseigne. Nde ba tunaye ba yaki ko panza ba kimisiye. Mais dès lors après ba yeko changer ça y était et comme ba to comme on dont le procès est en train de se dérouler à na makala. Le changement est venu d'où? Et qu'est-ce qui prouve que ne mon enseigne a s'évadé réellement? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Un peuple sans question, dit-on, c'est un peuple sans réponse. On doit toujours se poser les questions sur le pourquoi de l'existence, comme d'habitude. Toko Kitakuna, beaucoup n'a pas image, mais entre-temps, je dois vous signaler que moi, Kokoso et Koti, Namakambu, et j'ai pressenté et le Coran. Parce que la publicité est seule mise sur l'argent, sur le lever des fonds. Oya Rossi, n'a pas dit que soit Kosunga, famille ya Rossi, et qu'engendrer l'Iwa ya Batumsus. Parce qu'on est africain, tant que tu as ça là-bas, il faut toyeba, tochake le kowana skona mutu. Nous avons appris que Zalambongo, ceux qui 21 000, ceux qui 22 000, Oyo, Madame Tania, a récolté qui à Bruxelles, via Facebook, Facebook a bloqué Yango, et pas Cécile Kinya. Nous apprenons la même chose. A bloqué yango pour nini a commis Luka azwa preuve y a lien entre la famille na bato ba initiative lokoa yango pena zo zongela quelque part ceux qui te s'organiser bande konangai ne fils qu'un million de Congolais avec $1 par mois, €1 par mois. On a 1 million d'argent. Ah, 22 000, on ne peut pas gagner. Bah, tu vas salir danger, vas salir le quoi, mounene, vas salir le quoi, ma casse et tout, d'accord. Admettons, 20 000 €. Et quand sommes là, moi, si à Rossi, na bana na lupango, parce que le plus grand cadeau est à Owana, il y a que moi, si na bana, bah, qu'on vende parce que ça lupango na bango ya famille. Et qu'on sommes à Kishasa. Ceux qui consomment certainement, tu consommes peut-être côté le collègue, ben c'est que kuna côté. C'est ça. Mais quand on a cité, il faut s'en battre. Mais créer batolé, tension de part et d'autre. Alors que si on a une caisse où 1 € entre, 1 million de personnes, 1 million par mois, tu as combien 150 000, 200 000. Et bimi quand la caisse pas, tu as fêté.
et kuna tokozwa problème na Facebook te akosenga biso ba preuve te parce qu'il y a une organisation en place. C'est là que c'est comme ça que moi je réfléchis. Mais biso tomesana moko kosala ba polémique na place ezangatine. Mais liwa ya Rossi la kisi quand même na mokilike ba congolais balingani. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que tout le monde était mobilisé. Mais à la même occasion, bande konanga boti kana ebisabino que dossier à Eric oya kufaki na mbandaka bobo sana yangote biso tozo luka un responsable ya famille pas kokwea na n'importe qui parce que baventure est combien belé ya Rossi yango et comme qui cop tant kaka tosali les mabato ba combien agité cop tongo midi poko wana allez bako kongola mbongo koyeba teke mbongo ngo ba kongola keza combien o bazo pesa eza combien kaka komata ko kita ezaka bonne volonté non oya kongoli kuna. Nous avons quand même quelques précisions parce que la famille est en contact avec nous. Et on a profité pour nous les uns pour nous voler vedette sur les sangs et Moutou, les autres pour nous se faire un peu d'argent dans l'occasion. Et ça compliqué. Yango na lobi bandeko. Oyo bomoko, oyo bolingo to lakisi, bino bandeko nanga na lobaka na bino avant ya kosomba eloko et pas moninga et pas mutu mususu. Tala nanu soki kongola azanya ngote. Ndeko na yo zalaki kana yewana azanya ngote. Yango na insistaki bino bandeko nanga bozana Château Rouge. Bino bandeko nanga bozana Matonge. Kokende kosomba pondute et pas mutu mususu parce que batu wana baye ko envahir bino na culture na bino babandi ko teka fumbwa et pas na bango fumbwa elia kama kate elia makate alors bino ozui bobandi ko somba bango vous les enrichissez pour rien alors que ceux qui ont un problème awa tango boko salaka cotisation ya Rossi yebisanga mupaya nini a cotiser na bino kaka bino te bino moko ba congolais ndenge bosala kango na makambo Haïti ba congolais balingani bande konanga yango na koloba docteur Mouipata Jean-Pierre aza pédiatre azana Belgique azana Bruxelles ceux qui mwana na beli ceux qui ont un problème ya santé bengana ndeko na yo ceux qui azangi ceux qui monika kokité OK ailleurs docteur Mouipata Jean-Pierre okoti kozwaye na plus 32, donc 0032 pour la Bazali Banda, 246 35 801 0032 246 35 801. Donc, beaucoup de voyez, et zana docteur Moussou Papa Camille, azana Fresno, kuna na Californie, na États-Unis. Donc, la Kisakibino Mwasimoko dentiste, azana Dallas bozana bande konabino avant ya kokende pa batu mususu bande konangai bokende nanu pa bande konabino e kozala bien e kopesa bien botika totie la bino résidence ndenge tokitaki na résidence ya ne monantemi qu'est-ce qui se passe banani bazakuna ezana etani po il a faut mbote lisusu bande konangai na bande ko oyangai tola la kate. Souvent, tout ça, la insomnie, tu réfléchis sur qu'est-ce que vous attendez, information ni bozan en pour ça. Les lots, tu as dimanche, tu as le 4 mars 2018. Tu quittes quelques temps après l'arrestation à Londia Congo, né mon antemi. Tu quittes sur terrain pour na kosa la constat, ndako wana boko mona simana biso, ezandako ya né mon antemi. Tokitaki pour que tokoka koyeba ezandenge nini azawapi est-ce que mutu azali oyo tokoti kosolola na ye est-ce que mutu azate est-ce que la parcelle est gardée est-ce que la parcelle n'est plus gardée yango tokiti bande konangai c'est l'information bozomona kandenge ezaleli mutu te azali ne mondante mais jusqu'aujourd'hui mutu moko te ayebi destination précise na ye soki aza kote nini tozomona kati wana bamituka ya kozika
je ne sais pas si c'est sa voiture, des Baziki Saka. Et puis, Ezana Etawana. Autant de mois après, presque une année, on s'est dit, nous devons descendre pour nous faire vivre le labino constat. Ezandenge moko tokita na Kawele, ezandenge moko tokita na Guado, ezandenge moko tokitaka sur terrain pour nous kotali sabino parce que les gens applaudissent vite, mais ils oublient aussi vite makambo ezali kosalema. Awa matiti tondi mutu moko te akomonana, mutu moko te akoyebana. Yango tolobaki tokita tokoka koyeba ta mususu tokokutana na mutu oyo ayebi makambu mais mutu azate. On a trouvé, nous sommes là dans la brousse Dengue Zaleli, ça c'est vraiment l'entrée, c'est Longa Congo. Vous voyez, battu à Babal, partout et lors il y a opération Anna. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-il vivant? Est-il mort? Est-il là? Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que Toko Kakoyeba, parce que c'est notre frère, c'est notre papa, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il faut Toko Kakoyeba, Likambu et Zandengenin. Habité Soki Toko Zoa Bande quoi quartier pour nous causer un petit témoignage. Ata témoignage manquant. Toko ya kuna to témoigner. Nan, to solo la nae. Yaga kasite papa. Ah, yaga kasite solo la mamuke. Ezaka quand même na bateau. Oyo ba banga kate, ba musupe baba. Mbote ndeko. Mbote papa Elise. Ovanda koto. Navanda koto yo. Yo vanda koteni. Navandika na makampanya. Na makampanya. Awa eza wapi? Awa eza na résidence ya Mwandansemi. Ouais. Tokuti matiti, banini bon. Qu'est-ce qui se passe batu bazana kati to batu bazate? Qu'est-ce qu'il y a? Non, batu awa vraiment bazate puisque depuis makambongwe salama kenda batu bazate puisque awa place est comme salité, même biso moko tozokoka ko respirer te. Si c'est possible bakoko tinda soit gouvernement tinda batu pour baya kolongolela biso ba salité awa puisque banyoka pe bakomoko te la biso kuna. Ok, est-ce que vous pouvez savoir moi histoire ya likamwangwe le kaka ndenge nini? Juste le kaka ngande na zalaka te. Et le qui après c'est landengai na ekokoma. Na ebindenge le kaka te. Mais avant okende, yo yebaka ni Mwandansemi. Na yebaka normalement na yebaka. Yo yebaka ndenge. Azaka ka papa ya quartier to bandaka ovanda na ye to mesanaka pe nde na yebaka ye. Na kei na sima na ngande makambo wana etikali koleka. Donc awa ata mutu moko te ayaka même pas ba depth na ye eloko moko. En tout cas même pas mutu moko depuis bino est-ce que beaucoup za la nouvelle une information sur yeso ki ye moko azawat. Bon wana nde na ebité place azali puisque depuis akenda sans suite. Parce que bato bazomi tourner, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'Azali toyoka ki asevada bon ainsi de suite, est-ce que Isaiah solo to Isaiah le côté yango to kiti sur terrain. Bon jusque là biso nyoso toyoka ke depuis asevada bon to ebité na ebité si il est vivant ou comment je ne sais pas là. Dommage que olobi ke yo zala kate ifala maman yaka te maman yaka parce que toyoka ke bakataka mai na courant pendant un temps wana yo zala. Oui normalement na zala kate mais na yoka ke ko ke bakataka bango mai na courant. Dira maman mbote maman mbote papa yo pe vanda koto nazala koto aweza wapi na ndako ezati pa ya Mwandansemi. Ouais bozana sango ya ne Mwandansemi suite na ye boyebi que aza wapi aza na bomo ito kufa, est-ce que bozana sango to ata na information na ete tozo banga kutu lopanga ekomi matiti tozo ebate ekomi neti ndako moko ba criminel pe bakoki koya parce que sécurité ezate policier alalaka te matiti ekomi ebele isuti ya pe mutu ango pe toyebi te soki aza wapi un parent responsable tozoyeba te histoire na ye eza ndenge nini toyebi te. Toyoka ke bakataka mai na courant série oyo bazaki kotrake ni Mwandansemi, est-ce que eza ya solo? Oui c'est vrai bakataki mai na courant malgré toza na mai awa penza te mais baplace oyo bamai ebimaka baforage wana forage bato banosala te courant mpe bakataki yango mpe courant mpe ti lelo eza esu stable te. Donc toza na problème ya courant eza esu bien te par rapport na ndenge ezalaki. Donc awa depuis que bayaki bakangi ne Mwandansemi mutu azate ba policier bazate ba militaire bazate tikala ndenge wana batikalaka bongo moko ava ba fête banozala moko mona ba policier bayoki Mwandansemi azobima omona ba policier des policiers baye mais comme apeta moko boye ba policier bazalaka esu te etikala nango ka vide bato bazate mais ndako te meza munene toza dans l'insécurité
toyebi te qu'est-ce qui se passe na butu na moi est-ce que ba infiltré ba kotaka toyebi te est-ce que bino boyebi eloko yango nde mwana ntemi asalaka po kebaka ngai bon toyebi te wana ba dossier politique toyebi te so eza nini merci toyebi kaka député mais eloko asalaki là on ne sait pas merci maman yaka kasi tosolola na yo mpe yo leka koto oyo mama leka koto oyo mbote mama mbote papa yo mpe ovanda koto oyo nga mpe navandi koto awa ndako nini eza ndako ya mwanda semi oui mwanda nsemi yo oyebaki ndenge nini mwanda semi nayebaki azalaki papa na biso tobandi nde na pasi ti ndenge akomi boye ndako oyo tobandaki yango na chambre salon azalaki papa moko toyebani nini abandaki kosala bilanga mwasi na abandaki koteka mapa nde toyebaki mwanda semi. Ok, depuis que bakangi ye toyoka que d'abord bakata mai na courant série yake bazaki kokanga ye est-ce que eza ya solo eza ya solo bakata mai na courant baprivaka bango biloko ya kolia eloko ya kolia ekokota te courant eza te mai eza te biloko ya kolia baprive bango ekokota te. Voilà, etangu depuis que bakanga ye est-ce que bozaka na suite na ye ya koyeba ke akoki kozala wapi aza wapi tokoyeba nde ni papa eza lokola neti mwana baye leve na ndako boyebi bisika batie ete toyebi te toyebi bisika baza te boyebi te mais awa siko bapolisier bazalaka to bato mosusu bazalaka na kati tomonaka motu te ni basika yango boye ni policier ni bato na kati tomonaka te. Ok, message nini okolancer na bandeko bakolanda yo à travers le monde par rapport ya dossier ane mwanda ntemi dossier mwanda semi nakoloba neti nini nayebi te wana soki mpe makambo na bango biso tokokoyeba te. Merci maman, merci bandeko balandi bandi falaki tokita kozwa mwa témoignage moke dossier ya ane mwanda ntemi ndenge bokomona on ne sait pas vraiment entrer dedans parce que tout mes canons quoi avancer moi moke je pense que on doit essayer d'avancer. Je ne sais pas s'il y a des serpents. Voilà. 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 Voilà, c'est à l'intérieur. Nakati ya ndaku tozomona karmoko ezika wana tozomona batu ya babal ainsi de suite. C'est à l'intérieur ya ndaku ya Nemwanda Ntemi tolekaki bongo. Je pense que ma caméra va bien circuler. Et ben voilà. Voilà. Toleka kaboe pona kotali sabino oyo bagerite nde bagerite oyo honorable Mantezolo alobaki atongisaka yango pour que batia yo ministre yango abongisaka pona ba policier bazala ya solo to ya lokuta ou bien asalaka yango pona ba makesa to ebite eza o wana bandeko na ngai na bandeko oyo ngai to préféraki koleka ko faire vivre bino to sala moi constat parce que nous oublions vite, nous critiquons les gens. Mais ceux qui m'ont eu problème, nous oublions totalement. Les lots bandeko nanga, je dois dire merci na bandeko tout. Oyo, bakanisaki de konabiso rosi chimanga pour la cotisation salimi de partout. Mais na kebisaki batu pour la mouibi, infiltration et aussi cette publicité et salimi makasi, on ne sait pas ce qui mbongo wane ko le kandenge nini liloto yoki ke Facebook a bloqué mbongo. Makambo ko salema si de suite nazo compatir na bande konanga baza kuna na Ituri ba o ba ko kufaka balobi que ce n'est plus un conflit coutumier entre baema na balendu ndenge bazoloba parce que les gens sont dotés de moyens de communication na ba makambo belé eza ba masolo bande konanga eza ba masolo mususu o peto koloba. Nous sommes toujours à la recherche ya kozwela bino contact ya Eric na Rachel kuna na mbandaka to kozwela bino yango on sait pas. Parce que la famille a peur, bah, tout tindi. La famille a vraiment la confiance. Mais je pense que tokozwa soit possibilité mon anibiso mon toko kita parce que za musala to kita ki pona ko faire vivre bino yango omoni awa la police atika même ba nini na ye oyo nini la police voilà tika na ba biloko na ye mais nous constatons na ba masanga na ba nini bazododo. Voilà, on a été là, vous avez entendu le témoignage. Où est passé Nemwanda Ntemi? Lupango na ye eza na etani. Soki to salite. Banani bakosala. Merci bandeko nanga nyonso tout bino bandeko tout bolanda kabiso. Tokoluka. Ba Congolais balingani. Oui, ba Congolais balingani. Merci.
tozaka na Kinshasa wati wana eza na campagne na Congo ba élément eza tellement ébélé à conformer ba congolais ba élément eza tellement ébélé batu babosanaka batu kaka ndenge wana na résidence wana ndenge bomoneli yango nani akotaka batu bakotaka te nani akotaki pour que bayebisa bino tokuti boyo tosali koinvente bamakambo et ce n'est pas la presse que nous biso batambo etokosala. Ici on oublie vite Frank Edjongo Chamba kala te na kokita na résidence na ye bisika ngo bamakambo ebimaka ndenge nalobi yango ndenge wana mutu mosusu akowele apesi ide Jekoko Mulumba aza na eta wana Frank Edjongo aza na eta wana Muyambo aza na eta wana Jomi Dongala aza na eta wana bandeko ebele bakokangama mais soki balobeli mutu 2 fois 3 fois ba Jeko ba Christian et puis nous oublions tout le monde. Nabisaki bino que batu ya Bedem ya Bundu dia Mayala Bundu dia Congo bako kufa na matadi ya nzala na boloko avant que ba condamner bango batu soki combien basi bakufa ba musu bazana eta malamu te et na minute on a koyebisa bino pe tango na zoloba il nous faut avoir une caisse parce qu'on aura toujours des problèmes à part Rachel o bomoni azwaki gaz lacrymogène awa na Mbandaka ezana garçon azwaki balle awa na tolo il a été évacué bien que tozan accès bisika zalité azana Kisasa etana yeza malamu te tondimite ke to éviter nzamba su tondimite ke akobika parce que il est très malade mais bazo permettre biso accepter to continuer na bolingo modèle wa omoni ndeko na yo asali salon de coiffure yo avant que d'ailleurs kende na no pas ndeko na yo yango moni même n'arrivé ndeko na biso Patrick autaki Bruxelles ayo posala quelque chose yango wana a permis d'être bien logé pendant tout le séjour et ça vous représente tous et nous avons pendant 2 semaines travaillé durement ensemble et nous sommes arrivés à la fin avec une satisfaction personnelle et une satisfaction dont je crois chez vous aussi. Nous remercions l'équipe de Topemi, l'équipe de Tokomuapi et l'équipe des CAP qui nous ont soutenus pendant cette période. Nous croyons que le certificat que nous allons vous remettre pourront vous servir parce que vous l'avez démontré pendant ces 2 semaines que vous étiez capable de faire quelque chose. Certains ont présenté leur projet, d'autres pourront en présenter par après et nous croyons qu'à la longue, on fera encore mieux. Monsieur Kisoka Tiakandu Patrick. Monsieur Lukungu Gérard. Monsieur Kazadi.
bazosenga na bandeko nyonso bavanda na ndako te batika kolekisa temps baya dans 2 semaines seulement moto akozala capable ya kosala site internet ocréer mpe application mobile sur Android. En tout cas tozosenga bango baye na 11e rue na enceinte ya collège Saint-Montfort bureau eza wana ou bien soki balingi basinscrire bakota na site ya Cap Sarlu oyo ya entreprise na biso alors bakozwa mpe formation. Papa yo lebi esengo naza nango eza yake na bandeko mona lokola rêve pour créer site internet. Et je pensais que pour créer site internet, ils allaient que nous comme opposition dans ma bata, mais dans mon cas c'est réalité, c'est question juste il y a qu'on élever penser pour y bannir le retour de ça. Et à partir de là, et c'est nous dans la voie que qui peut créer un emploi, qui peut créer moyen de vivre à partir de la connaissance acquérie, pour créer un site internet. Boya parce que ils ont rêve les sous-soutés, ils ont une nouvelle technologie pour besoin de apprendre et de senga. 14 jours, semaine, dans autant on a pas jour. Dans 14 jours, tu peux faire un métier, tu peux connaître un programme ou évoluer au propulseur, tu peux devenir un homme dans le monde informatique. Non, ben arabe, boya. Pas hésiter, n'amoko témoignage. Ba oyo bazondi melangate lokola ngamo pe na banda kondimate pour créer site web dans 2 semaines. Namonaki yango chose impossible, mais lelo langage nanga échangé eza chose oyo kosala yo moko ya kaka o apprendre omeka omona keza so sebani bazwa bango bango siège na ngeza siège eza awa na limité 11e rue industrielle na collège Saint-Montfort. Nayaki en 2 semaines na géré pe site na ngai et bato bakota baomona pe komona nga bedi ya chaque amayoza ndeko pratique te nayebi ete nayoka eka information nalobi naya mpe kotala malgré natanga ye na classe mais oyo nazwi wana eza yango te na classe natangaki nameki mpe esili ngai nasala informatique te mais babengi nga libanda mboka bayebisi nga eza formation moko ekoleka na Congo eloko interesse ngai nazalaki na doute mpo natikala kosala informatique te me balobi kende kaka ntango nakomi awa ndeko nayebisi yo nasali na créer application site web et application mobile. Merci. nakobakisa kaka ke formation oyo eleki tomoni produit bila eza positif tokopesa lisusu bino date mpona promotion prochaine. donc oyo eza dire première promotion deuxième promotion ebandaka ekobanda na mois d'avril okozwa date motika kaka kolanda émission na biso oyo kopesa bino mpe date. Nous cherchons toujours à nous encourager mutuellement avec le moyen des bords. Biso tozo sala part na biso, bino pe bo sala part na bino, mais to se soutenaka mutuellement. Et donc on a sengaka yango wana. Ko se soutenir mutuellement et kozala malamu. Po soki makoki pe tozana yango te tokosala yango te. Ndeko wana ye azo mérité ko soutenir parce qu'azongi na likanisi. Ake kozwa likanisi ya libanda aye kosala. Yango bandeko ebele ba kozela ba bazana boloko ya libanda. Parce que totanga ka ba prisonnier awa. Tozana plusieurs prisonniers à l'extérieur qui ne savent pas venir ici dans leur pays. Parce que bakota na boloko. Bakota bango na boloko yango. Azonga te ceux qui azongi bakokanga. Voilà. Merci bandeko nanga to suki wana. Il fallait qu'il te rappelle makambo parce que elle moko to bosanaka. Tozolande la makambo il y a disparition ceux qui te disent information supplémentaire sur l'Iwa ya monsieur l'abbé Florent Boulouti Tokopé Sabino. Encore joyeux anniversaire à toi Papi Benzoy. Je me rappelle dans de konanga Gary Will en même temps. Bien que commis moi problème ce que autant de comme attends 5 permission. C'est compliqué. Merci bandeko, botika la branché, bisika tout bozali, bolingo kaka. Parce qu'il y a comme un système à bolingo. C'est ce qui va nous rendre forts. Et on va trouver solution par rapport, donc on réfléchir kaka. Donc on trouver solution par rapport, il y a ma contribution au basali là qui aussi. Bien qu'il y a une difficulté. D'un côté à initiateur, il faut transparence pour que bango, ba même angambute que ba iba kimbongo ya bat.
De l'autre côté, il y a la famille qui va vivre, même moi, si aussi, qui sera aussi en insécurité par rapport à mon temps où on va penser sans mobile. Comment trouver le juste milieu? On le fera. Parce que tout ça va tout. Merci tout le monde.